Capage TV. Capage TV. Ba problème est comme l'anga et les kanga niveau na comme yo kaposa liwa. Normalement que so na kufi na ozananga bien par rapport aux anabomoi. Bongo moko na ke lukanzambe. Nzamba bandio sola nanga sur makambo no yebiso sur les problèmes. OK. C'est ce jour-là que j'avais compris que le premier problème babengi problème et bandana lola. Problème à l'hypothèse bandana lola et comme la nzambe moko. C'était déjà un problème. Si ko nzamba bandi ko luka comment décanter cette situation? Problème monsieur na bimana yango ndenge nini. Yoka ba solution azomi pesa. Atindi ba prophète. Pona ko luka ko zong sabiso na nzela. Mais simbate. Ba prophète baye atindi loi ye lisuko condamné biso makasi po bomi biso na ko boma etindi na mabele fungwa mabatu ba zinda ba kufa nzamba kanisi nde bakino baloba boule bon remède moko yelié comment remédier na situation yo je dois faire une offrande. Il faut appeler ça libonza pour bima na situation yo oyebi libonza ngo ni na tali pembe na ba angelu ba ebele. Si on appelle ça Angelou, on a salé le rotin pour me souba aux alakaka. Nazo eloko ezo coûté cher pour nanga. Moi nanga likinda. Na pesaye. Akende kokufa pour na bato. Nzamba zui moi nanaye akabi. A décanter situation. Ceux qui ont koufi sans Jésus-Christ na vie na yo. Ata bae ko salé la yo miss amili mo mawato mes de requiem. Koli qui a été que ekopé sa yo lobiko. Ata soki balobi ke molimo na ko kende na epongelo topé na purgatoire d'ailleurs l'ité ya wana na kati ya Bible et ko servir na l'autre côté. C'est de notre vivant quand nous sommes encore en vie que moto na moto a décidé pour l'éternité na ye. Et lamba o defata mutu alele lingandeni na ko defisa yete poeza ngate. Soki ebungi na kozwa problème. Siko tango moto développer vie ya bidefa defa. Olingio mona na miso abatu. Ok ta la chérie na yo ke na sendwe oluwe mutuka. Po kende kostafe nango lokwa petit wana za metio la bolimbisanga na zwa mukie lobeli abakino parce que na s'adresser la ba jeune. Loko la petite wana za metio la yokei odefeli yango mutuka. Maman, ba we wape batambola na désordre 207 kolobate. Bake kope sa boss moko kuna. Kolo mutuka ebiso alobi ke o memayango na bisika songolo bakotie langa couleur d'origine. Yombongo mukie, tu t'es créé un problème. Bando ki baza kuna te. Ezala ki pona tal sabiso ke ba problème mingi. Ata ozabolo azwela kanzela mingi biso. Ndeto zalaka la base na yango bongo to bendika zabolo aya okota na kati. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta la biso pe kitoko ba o balinga ramuno kona ba ko ko mo rose ko ko sisa pepso la ko pepsa mo côté rite beauté ay biso oyo on a ke batache mo esalinga mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko pepsa yote et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça rite beauté au sana pizza ba produit ya kitoko oyo batanga na kati ya mafuta sozo pa kuna mafuta oyo ozwi serum nango uche na kati eza na inconvénience mote oyo ata bébé en pakola nazo recommander bino ba gamme ya Rite Beauté bozala vraiment des couleurs na tingani ka na Rite Beauté. Rite Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
na malangi na Ozana House. Place na biso eza place à kobunga te. Soko okomi kaka na poma te. Okomi kaka na poma te. Ozana House eza place à kobunga te. Okomi kaka na City Train. Place ozolela bidele na City Train wana. Oye wana tout droit tout kaka arrêt Vodacom. Kana arrêt Vodacom wana malandi 1 yango wana. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Vodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Capage Télévision, bienvenue, tu se retrouves les sous awa, na bino elongo na ba laptop, na bino na ba téléphone, na moyen son oyo ekosala ke oza en communication pardon, na biso nzambe ya pambola yo bisika ozali, nzambe ya pambola ba homme de Dieu nyonso basambela rapport na mama Capage, bosambela rapport na libota na nga et puis bosambela rapport na entreprise oyo ekende liboso nzambe ya mona bino. Tous na partenaire na biso Bio Herbe Cacao, ba ope bazana besoin ba produit na bango ezala ressources na visibilité makasi bo contacter biso parce que dès déjà bientôt na bando sala sko ba marque ya ba publicité mais émission mobimba pona ko expliquer partenaire nanga bo s'abonner ebele na Cynthia Motivation. Les chaînes nanga o ezala déjà ezala sia mais comme Cynthia Motivation on les a pour na ba entreprise nyonso ba lingi visibilité ya na bango ezala ko ngani na sala na maputa. Ba balingi na mususu ateka pe maputa linge yebana a contactenga o sala verni o linge yebana o contactenga nyonso wana ezali na Cynthia Motivation so betka Cynthia TV et kobima en tout cas aux ala abonné nanga bon on appelle déjà mama mususu ezakuna na kati. Merci na Joe Mystique na sima caméra, merci na ba onyo so Rolanda biso toza na pasteur Placide elongo na ye toko betali solo mingi o etali ba relation intime mabala et puis to même toujours na ba terrain o etali mambo ebele parce que azali mutu ya mayele ebele photo profitera na mayele wana poto zo rapé ba réponse na mituna na biso azali pasteur ya église oh yemora kopesa pe adresse a roloba nyonso etali détail et puis pour na émission ya lelo na ndimi et puis na sepeli abanda na exhortation après moi 3 minutes na kotier na quand même moi ba question parce que azali Thomas 4 na lingoma munene toko tuna mo ba question ebele mais to banda na ba oyo bazali kobela ba oyo bazali vraiment na ba problème kili mboka na biso pe ezali vraiment vaste ba memenga kana zandu ana lobi oh nyoso ka biso ka ezaka mokonzi biso za fachi mboka eza munene makasi ba responsabilité ya ba politicien ezali makasi responsabilité ya mokonzi mboka ezali makasi yango wana to sambela rape pona ye nzambe apesaka epe makasi pona kosungama na kati ya République démocratique du Congo et puis ba hôpitaux ezali ebele na sali constat kufa yango nazoloba na otaki kosala kotala journal télévisé. En tout cas, comme papa na biso atala on a 20h na tala ki yango mais na ye kotala journal télévisé na biso ezalaki na kala wana peno na zaki kotala na notala to papa zalaki nan ezali moi o to zana ngo sikote o zana ngo ekoti moi comme mama mingi to zonga penza po population et puis journal eza roi église to bozo la biso makambo nyonso to zana ngo
et ko sala pe ke to zala na mayele ya koyeba combien de bana ya basi ba botami, combien de bana ya mibali ba botami na République démocratique du Congo parce que bato ba botama chaque jour, combien de bato ba kufi na ba sida, combien de bato ba kufi na ba malaria, combien ba fulu, combien ba boye, on a nyonso ça ka kopesa na journal télévisé à 20h na chaîne nationale na éviter ce qui papa Placide ko contredire nga et ça la rappelle que to innover to yeba kama minezolika. Combien ba sali ba accident et puis na wana na kopesa maloba na pasteur aibisa biso pe alendisa ba on nyonso bazana ba problème parce que ba kufi ebele so bozo yeba te ezaka après comment morgue cimetière mais so ezaka ko yala bandako mais na assure que ma bepene ngate zara papa maloba ezali epai na yo bonjour et bienvenue na Capache Télévision. Bonjour maman Capache. Et bonsoir na ba Orlando biso na butu na assure yo qui paie moi introduction nanga oui na tikelio maloba pour na prière et puis olendi sabao nyos bazana ba ka ebele na ba problème oyo etali ba foyer ebele. Merci maman Capache pour na malobo pe singa pe occasion kitoko ya kolendisa na moi habité ni moke ya ngonga bandeko bazolanda biso na yo ki olobeli likambo ba journaux télévisés à Kala qui parlait du taux ya mortalité na taux ya natalité que de nos jours taux ya mortalité ça vraiment comme atamakasi mais on n'en parle pas. Or en parler et que la musape conscience ya moto na moto. Je me rappelle en son temps, voilà déjà dans un cadre d'exhortation nangai, bayambaka bourgmestre je crois il y a Bandal. OK. Wana babandol et la bibembebele na cadre terrain à Bandal. Et ça qui à peu près na ba disposition Bandol tia pour na coller la bibembe à peu près 5 tentes ou 5 chapelles. OK. Alors il dit na ba week-end chapelle moko par semaine. Tito que de début à week-end tina souka zoa vendredi, samedi, dimanche, chaque chapelle, Azaki Ozoa plus ou moins 10 bibembe. Plus ou moins 10 bibembe. Or, ce qu'on a dans la maison communale, en face nango, ils ont la place pour la bibembe. Dans le rayon, on a bandal place pour la bibembe, Zaki Mingi. Dans la salle qui moyenne, il y a 5 bibembe par chapelle, il y a 18 par semaine. Pour le rayon, on a 5 bibembe par chapelle. Et ça, la biso na une semaine, 5 x 5, 25 cadavres, 25 bateaux par semaine. Ce qui n'a multiplié par 4 semaines et à mois, et ça, langa 100 bibembe par mois. Ce qui t'a 100 bibembe, na te multiplié par 12. Et ça, la biso pour na rayon wanaka ya bandel, ka place wanakaka. Et ça, la biso 120 bibembe par an. 120 bibembe. Non, 5 multiplié par 4, ça biso 100. Ce qui t'occueille dans 12 mois, et ça la biso 1200. 1200 bibembe par an. Ce qu'on multiplie par nombre de bisika nyoso balé la bibembe dans 24 communes. Donc, bato bazo koufa maye l'été. Alors, face à cette réalité, quelle que soit la cause, il y a baliwa wana. Ngana banzi esengeli interpeller biso to sengeli to vanda to kanisa. Réellement la mort existe. Toi na deux voies mes amis. Oyo bimisa biso na mokili oyo. L'enlèvement qui est la voie réservée na ba chrétien. Ba bandimeli yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mais avant bato enlèvement salama, ils ont la bateau quand même bawa pe bali kowa. Pendant que la seconde voie, c'est la voie où tu belé babimela na mokili. O bisono stoko bimela ezan nzela aliwa. Loko la liwa ezo bimisa biso na mokili. Ezo kende kope misabiso quelque part. En attendant notre résurrection, poto leka nesambiselo ya nzambe. Baibasala ki malamu. C'est-à-dire bayamba ki ezolokwa mokonzipe mobikisi pona bomo ya seko. Baibasala ki mabe pona la mort éternelle, lelo déjà et sengeli to penser sur notre éternité. Amen. Liwa mokolekoya et écoute biso na position nini. Ceux qui ont sokufi sans Jésus-Christ na vie na yo, ata bae ko salela yo misa milimo mawa to mes de requiem. Koli ki ate que ekope sayo lobiko. Ata soki balobi ke molimo na ko kende na epongelo to pe na purgatoire. D'ailleurs
l'ité ya wana eza na kati ya Bible te et qu'on servir dans l'autre côté. C'est de notre vivant, quand nous sommes encore en vie, que moto na moto a décidé pour l'éternité na ye. Amen. Olingi ko décider pour l'éternité na yo, ça la choix moko. Fongola motema na yo, selon Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Yezo alobi a telemi azobeta. Soko ki mongongo na yo koti, otikeli a koti, akovanda akolia na yo, pe yo kolia na ye. Eza na eloko eleki yesu te. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Et ana kombo mosu epesameli biso te tokobiki la part kombo na yesu. Jean chapitre 3 verset 16. Bayenio nzamba lingaki mokili apesi mwana na ye alikinda po moto akondimela ye azwa bomo ya seko. Enfin Jean chapitre 1 verset 12. Na bayenio so bandimeli yesu vie éternelle ezapo na bango. Tango ndimeli yesu okomi mwana na nzambe. Mais au départ, il y a une nette différence entre les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. On est créature de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous le devenons en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Siko bomo ya seko elekinyoso. Tango si ozui bomo ya seko, ezana matabi simoko o elandara na sima. Bonus. Nakati ya bonus to matabi si onzamba pesi likola bomo ya seko, guérison ezali pour na ba maladie, délivrance pour na ba ka possession, victoire devant ba combat, pe protection liposo bitumba ndenge na ndenge. Nzambo apesi bomo ya seko, yenda zo pesa pe lobiko ya bokono. Soki émission ekuti yo na bokono, tiela Yesu elikia obika. Oza kokangama belela Yesu. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Osant n'a pas problème, n'a beaucoup c'est dans le problème mais n'a pas source misato. Satana, Nzambe na mutuye moko. Avant ya ko condamner mokili, ya condamner Nzambe, to ya condamner Zabolo. Luko ye ba problème na yo uteli wapi. Soki Nzambe moto azali na à la base ya ba problème na yo. Kanga motema se kozole kiseleko ya épreuve. Zongaka epa na Nzambe a ko faire traverser yango lokwa vallée de Baka. Soki ezali zabolonde aza la base ba problème na yo belela Nzambe ozwa délivrance. Mais soki ezali yo mokonde oza la base na yango parce que o escroka bato ba jeter au mauvais sort parce que oyiba biloko wa bato otambola na songi ebepseli yo ba relation na moyibi ekotisi yo boloko. Kobima na solution les autres dépendent de la likambo moko et à conditionner na repentance na yo. Répands-toi devant le Seigneur, demande pardon, biloko akozongisa zongisa nzamba yo kelo mape obikisa yo. Mais déjà j'ai pris que na condition de ce mission ezokutela yo tata na lola nzambe mokeli apesa motema no kimia apesa yo ya nozali koluka abenisa yo na kombo ya Yesu. Amen. Merci. Nzambe apambola yo pasteur Placide pour na exhortation pe prière. Na moni olobi osimbi point moko ya malamu avant to kende na ba question mususu. Mitala malamu peut-être koki kozala yo moko ndokité, peut-être koza peine doki, peut-être koza peine dokité et kozala pe à la base il y a des problèmes aux autres. Est-ce que mutu au terre on peut de fois l'église que ils appellent d'oquité peut-être cause à la même sous problème il y a famille tout problème personnel parce que l'église il y a les lieux comme karake bimisa kindoki sala boy famille tata famille maman yaya na yo boy na boy et comment on compte ça peut trouble belé dans ma famille maman capable toté ya kayango. Mais tout bon ça n'a été que côté ils appellent les information. OK. Ce qu'on a na maille 5 litres au kabela mutu 10 litres té, au kabela mutu 200 litres té. Na kulisa tant to bande au solo là, au banda le bela sur ba norme ya ndenga osale l'émission, ndenga osela na plateau makambo ko éviter, c'est parce que za professionnel. Mais na moto mosusu eza ndengwa na te osale l'émission na ki boudi. Ateka caméra na bande filmer yango ki bande finga. Moto kingandi, moi si kingandi, tata kingandi, maman kingandi. Na moto ayebi quand même solo yango à comprendre directement que moto a formé à s'improviser. Or, ko linga elo ko zo aspirer na yango, mais ça m'a bête si tu te formes.
Pour pasteur alobela neti makambo ya bakoza ba problème, il faut azala na yango kati na ye. Information na ngina loba soki te to ko attribuer nyoso na zabolo. Les problèmes existent. Ceux qui ont un problème, yo ke loko aliposo ko la kisaye. Quand les problèmes nous arrivent, tout le monde en est, nous sommes le seul au monde au problème et komeli. Tout le monde en est, to ngito kufa po na problème wana. Mengamba la moko boye. Ba problème ekomelanga elekanga niveau na komi oka posa liwa. Normalement na question na kufi na ozananga bien par rapport aux anabomoi. Bongo moko na ke lukanzambe nzamba bandio sola nanga sur makambo na yebiso sur les problèmes. OK. C'est ce jour-là que j'avais compris que le premier problème ba bengi problème e banda na lola. Problème ali posé banda na lola e komela nzambe moko. Problème ango zaka nini? Satana. Ouazalaka mosali naye a se rebeller contre ye. Aluki a renversé pouvoir naye. Et ça problème. Ouais. Et boti même bitumba selon Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 12. Na minute wana qui étude yalo les a perturbés. Qui mieza te po bitumbezo sala manano. Et komaka. Problème yami balé. Naye komona ke nzoka nzambe pas aura problème. Et lekelanga makasi yebi problème ni ne komela nzambe on a ce qu'on a mabele awa. Akeli mokili mobimba. Toi batunaye, ba nation nyonso ye mutu akeli. Mais atiki biso, alobi mutu na mutu aluka nzambe na ye. Yesu kwa ki komi pone la nation ka moko bayuda. Siko bayuda ngo wana kende komi pone la. Atiki biso babsuso to se débrouiller. Bayuda na ba pesi mu Congo po ba kendo gumba melaka bikeko. C'était déjà un problème. Siko nzamba bandi ko luka comment décanter cette situation. Problème messieurs na bimana yango ndenge nini. Yoka ba solution azomi pesa. Atindi ba prophète. Pona ko luka ko zongisa biso na nzela. Mais simbate. Ba prophète baye atindi loi ye lisuko condamné biso makasi po bomi biso na ko boma etindi na mabele fungwa mabatu bazinda bakufa nzamba kanisi nde bakino baloba boule bon remède moko yelié comment remédier na situation yo je dois faire une offrande il faut na pesa libonza pona bima na situation yo obi libonza ngoni na tali pembe na ba angelu ba ebele so na pesi angelu mo na sali loko te po misuba ozala kaka nazo eloko ezo coûter cher pour nanga mwana nanga likinda na pesa ye akende kokufa po na bato nzamba zui mwana na ye akabi a décanter situation des gens ye koloba à tous ceux qui l'ont reçu na baye bandimeli kombo na ye il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Na Australie, Océanie, na Asie, na Amérique, na ba pays ndenge na ndenge na ba continent soko ndimi okomi mwana na nzambe. Alors Dieu a gagné. Na bolingwa na nzamba la kisibiso l'offrande de Jésus-Christ et réconcilier biso na nzambe. Et suki ka ko réconcilier biso na nzambe te pour jouer deux rôles. Et yo ezongi sibiso na boyoka ni na nzambe, mais na ngambo nzambe e bakiseli nombre ya ba croyants, nombre ya bandimi. Wana ka ya problème autolobi ya liposo toko lakisaka pe na bato makambo susu ekoma keza bondoki te po pe ndoki ya profiter mama ebongi esika songolo ngana fongolo ekuke Jean chapitre 12 verset 1 à 12 omoni Juda po satana akota na motema na ye amema ye na likanisi ya kokende kokopere Yesu azwa Yesu lokwa matière oteka azwa Yesu lokwa la marchandise. Juda déjà très bien avant dans chapitre on appelle ça Jean 12 1 à 12 balobi azalaki moyibi mabonza o ekotaka ya bandaki koyiba yango donc afongoli porte amitié na condition ya problème ya Juda ezaki nini après que ateki Yesu amoni suko que Yesu ba kende na ye po ba kende koboma ye à se rendre compte que l'acte posé par lui et sengel a quitté et botelier culpabilité. La culpabilité c'est déjà un problème. Suko loko la yeba ki ko gérer culpabilité na yewanate. Ayebite ko sala somea culpa sa repentance nde omoniza bolo suko ya tindi qui est très bien a kende komi diembika. Ba ndoki bazwi nzela koloka na vi na biso comment
Mama, nzamba pesio mwana kitoko, eza grâce. Siko yo bete la ka mwana na yo tolo détriment ya bana baninga. Ko finga ka bana baninga ta bango bilongi mabebo monaka oyanga lilolite la fille du soleil. Botalo yanga monzoto nzamba pesa ngai. Tango zo sala bongo tu te crées un problème. Problème ango eza nini? Okomona lobi babwakeli mwana ba bouton na elongi. Okomona balingeli mwana na yo boule batindi ba yanki moko boya quartier ba engrosser ba bebisa avenir na ye. Okomona pe que ba futi batumbongo baluka mwana na yo basala ye mabe. Ba violer petite moko. Voilà. C'est ça qui témoignage que naza vierge Voilà. Donc moto ye moko apesi nzela epai ya satana. Ndenge nini moto akoki kobenda pe bandoki na kati ya bomoi na ye. Maman nanga nyonso nzamba zo salelo ya bolamu yo zo étalé neti lo na ba réseaux sociaux. Omoni mwana mwasi ba fiancé ye, babali ete. Makamati ba photo nyonso abwaki. Na ye moko pe nandenga buakami, ami buaki sur na ba réseaux sociaux. OK ko la musali kundu ya bato nzike. Oyo bazanga bolingo. Oko obligé batouté que ba tolérer bolamu na yo. Oko obligé te. On a église ya bo côté de sa maman pasteur. On ça ba éloge. Ndeko bokomi nango makasi ko kata penza prédication. Bato et comme que to témoigner na cadre bolamu moko o basi na biso bazala ba témoin. Waneza mabete na cadre botombo libasi na biso beaucoup misi aza mwasi nanga na okumisa ye mais na bombela yote nga linga mwasi nanga na tatola pona mwasi nanga mais maman tebe mais na te ya maki na likambo moko ndeko Roger Bakalobaki na profiter na plateau na yo pona PC merci ndeko Roger Baka kola pambola yo mingi. Oyebi tango alobi eloko wana na vandi na kanisi na lobi l'homme de Dieu a raison na mimoni na bomba te na mimoni tango zo kumisa mwasi na yo petro o baby samite mabandimi mususu musu azomi lobela donc mobali aza bien eza passion mona mobali mo akumisa mwasi na ye soki na zwaki mobali ya boye na ngana zala l'aise pour moi ça linga babimise na miso abatu or mobali yango pe siko aza marié nini nakosala ponga pe na basanjolanga bapesanga lokumu wana alors na s'attaquer na mama pasteur na bomela ye mwasi ponga na récupérer sika wana. C'est une leçon de sagesse qui est sortie de lui. Oyonga pe nazui na komi commettre en pratique. Ceux qui n'ont pas ce témoignage, ils ont un vécu, il y a Zala qui témoigne, mais il y a trop été pour ne pas trop l'exposer. Ozomona, et là qu'on y a sobame makana ba réseaux sociaux té. Na leki moi ba émission na mingi. Na yebite so moninga ta na émission moko na ba élément ba service à prophétie, to à délivrance na sala na peso na lobi mama kapache leki sango. Na sala ngwa ta na émission moko té. Mais na ngolo nzambe je prophétise. Na grâce ya guérison na miracle makasi okola pesinga. Mais na lobela yango té. Batu baye koyeba musalo pasteur Placide Asalaka na suka watangu gouvernement ils ont changé. Journaliste moko ne mutu alobaki yango. Pasteur osala à place boy. Moi je n'en parle pas. Eza musala nanga séculier. Nazo ya boye mingi pona lobela sango malam na Yesu. Pona lobela vie nanga ite voilà. Donc bitumba musuto milukeli bongo. Tango zo bete la batuto longa sa ka place boye nga na zalela boye. Mutu muso zo vanda bia seke joyo amona moi chicon. Tika na attaquer na kwa moko boye na ko récupérer moi bambongo. Oro ya bomanga pamba na nga le loroti. Omoni mendenge kana mikumiseli na pesi bato moi mayele moko boye ya mabe. Ozo mona ndeko na ngai. Okuta moto aosa le vantardisme bomi lakisi bomi tomboli mwa lolendo omi bende la bato misala molili tokenda libala ya beau-frère nanga moko côté ya soki mpase soki bibu kota nganda sese na kati kuna makapash na moi makasi mabakate la biso nombre babeza mkola coutumier mais boleka nombre ote. Deuxième matin bozo ya net lopango eza munene boko tsama mitu kana bino na kati ya lopango condition misa tout temps bozo solo la kuna muto oganga te na réception na musique et beta maté
choix ezalaki te toke totosi na bacondition wana mais balamba biloko ebele tolia tozonga na biloko totuni quand même papa oyambaki biso po tomona lopango bambwa 5 to 6 po nini mibeko ebele boye on dirait toye na ndako ya nganga or biso toye lisolo malamu abi papa ndenge bolingi mwana na ngai bolinga penga bobatelanga bokilo na bino na quartier na biso asoka bayoki ki bayaki opesele masanga na butu baokotela bino oui na butu baokotela bino tala nonu bato baokotela na manduki po bakuti yo balisi to ozwi mwa kazaka bayaki kopredote to kodote mwana na yo imagine toi siko bato abongo babandoki donc baokotela doublement nana moi nana butu bakotela yo po kaka yo zangi na discrétion na mawanzambe na zaranzonzi nasali nzonzi ya mwa bamabala ebele kala ezalaka mpenza soki biloko ya libala tobimisa topesa na mbongo baotanga na miso ya bato discussion ya mbongo na miso ya bato mobi nde tokomosa lelo kazaka topia tumbaku topesi loso na soki sukali topesi mais era mbongo tozwi papier na bato toye na bango bakoyeba te na komi abosengaki 2000 mais biso toye na 1500 na pesi interface nanga nzonzi na bango ye patangi alakisi mwa 2 personnes ou 3 personnes soki bango mpe badiscute na pembeni ti bakomi bapie ngai amoni système ya balibane na baindien na calculette nde siko tokomosela na kinzonzi po soki ka olobi ya babali boania mama boania quand la prudence fait défaut le peuple périt est-ce que nayebi te soki osala constat wana la plupart ya basi oyo babala bango na dota mbongo ebele bazala na problème ya bota ok ntango bino bozolakisa botomboli mbongo na bozopepa babali na combien 4000 tata mwasi moko azalaki wana tie tumbaku koto oyo agumbi munoko azotala akanisi mwana na ye mambweni ba sentaka ye ata 18000 francs epe mobala ngwa sente awangani zemi ata maltina wa pesa te ya yo mwana siko na 4000 babali ye motema na ye zoki bongo nde tofungola mayele ndenge ndeko John pasteur lite ya peta lobaka na banzonzo bayoka nga mama kapashe koma ya okoma ekoma ya okoma na papier totalisana soki ka to conclure boye wana ezala nango na problème te mama bamarie mibali omonaka baa na bwania bakoma ochange ba 500 akozwa ata lias moko eza 50 to 100000 obinde babwakela kala biso ntango tobalaka tobanda bwakela boye balokota liposo na yo mais bazokala yo mpe nzela ozoblige obakisa bango bakoma osala soit 4 lias abwaki na nsima bozala apele ya olanda na nsima bofungoli couloir bwania bwania wana ezala mpenza problème ya grave te donc moto akomi fongolela baporte ndenge wana omona mpe ndenge ezalaka kala bokende kopredote déjà na coin piala klaxon ezobeta baye ezalaka lisu te ezalaka lisu te ekoma na silence nyonso leki na obatama bobendami na ndaku libanda ezalaka mpo na réception mpe bwani wana ekoma boye bopesi biloko na kiyanda mais mokolo sikoyo baoyamba bino baluki ata salle de fête na quartier eyebana te mpo na komibatela kaka donc baproblème oyo biso tomilukeli modele wana ezalaka ozomona problème mosusu ezoya ndenge nini mama yoke komela na nganda mo eza neti na sanzete tolanda na mwa baprocès ebele na mboka na biso na télévision la plupart ba criminel ntango bakanga bango kaka réunion na biso tosalaki yango na nganda kingandi na sanzete songolo sikoyo bacriminel wana bayaka trop na babisika aboye yo okei na bisika na bobimi na baninga yo ozokanga bamesa barman tinda kuna kaze mobimba tinda koto kaze mobimba pesa bango mopenda ntaba biso ayela biso kabeu bacriminel au bazana bazomona pe bazak observer donc vous créez des problèmes des fois dans la vie et sengeli ko vivre caché et ça du sakat talaton ya reine ya Hérode au moment que Jésus-Christ le col a sauveur abatama pendant 30 ans abimi bimisi na âge à 12 ans mais à âge à 12 ans ami bimisi te pour ça la miracle
ami bimisi po na débat débat yango pe po abendaka masolo milai lokwa babosana kie na temple le temps ba parents na ebaya bakuti na banganga nzambe sagesse ya makasi o ezo étonné bango normalement il fallait le banabango au bomoni waneza dimi boze asko na banda ba miracle il ne l'a pas fait pour dans nos mineurs ba parents bazate muta ko protéger ye azate maintenant a commis na 30 ans abandi ba miracle soki bakaneli ye balingeli boule balingi ba bomaya s'éclipser balingi ba bomaye akimi ye moko azolo ba mon heure n'est pas encore venu lokola ngonga nange kokita lor na omi kimisa mukolo ngonga na e kokaki ami livré moi mi kimisa ezala kité eza leçon munene o biso tokoki kosalela olingi ko éviter problème tika bi defa mama elamba ya ko defa échanger sa mutunzela oyebi mutu akoza na mwa lolendo na ye ya bomoto na lati nanga kato meyanga na mwa lolendo nanga moko na kato nanga mais soki siko ezata griffe ata gabardine moer lentonini yanga ite nako dendela bato sika nyonso meso ye na kangi frère pourquoi na kangi frère yo akolo elamba donc naza limité na makambo na ngai ko defa elamba ya bato esenga na kipe place à ovanda na kipe po soki evandeli shingomu bazoka nde tobengaka na osambo obotisanga problème elamba odefa ata mutu aleleli nga ndeni na kodefisa ye te po eza yanga te soki ebungi na kozwa problème sikoyo ntango moto développer vie ya bidefa defa olingi omonana na miso ya bato oketa la chérie na yo ke na sendwe oluwe mutuka pokende kostafe nango lokwa petit wana za metio la bolimbisanga na zwa mukie lobeli ya bakino parce que na s'adresser na ba jeune lokola petit wana za metio la yokei odefeli yango mutuka mama bawe wape batambola na désordre 207 kolobate bake kopesa boss moko kuna kolo mutuka ebiso alobi ke omema yango na bisika songolo bakotielanga couleur d'origine yombongo mukie tu t'es créé un problème bandoki baza kuna te ezalaki pona talisa biso ke ba problème mingi ata ozabolo azwela kanzela mingi biso nde tozalaka la base na yango bongo to bendika azabolo aya okota na kati quand tu vas donner ton cœur na mwana mobali ozotuna ye yo mwasi mwana mbala ya olinga yo otune papa na vie osala nini aiso abinga aza courage olokamati na mutema na nzoto opesi courage la nini nalinga un peu bato basunganga kozala courage lingi koloba nini mutaluka akrea mo bakop créer moi bakop des professionnels OK na décourager bango te naza ko encourager bandeko bako bakoluka po atanga pe na luka lukaka na kati ya boluki ka moi cop moi loko bozui pourvu que matembele kota na ndako mais eza statut professionnel te et statut professionnel te to sukaka encourager te to bandi encourager mais to ko kenda encore plus loin pour na ko rassurer to ko garantir lobby ya baninga mama kapash tango bali na nutozo vivre po na yo mais tango bali ka mukolo bali yeba ko vivre le soupo na auto comme vivre pour na banana yo parce que tu finiras par mettre au monde donc tout ce que tu fais tango bali kanisaka avenir à bana est-ce que kotika la ka encourager na ndenge to lobela ka yango wana e ko sunga biso to somba ta terrain ya pamba et si ka totika bana biso lobi ce qui ko sunga gloire au Seigneur. Mais pourquoi pas qu'on kende au-delà ya terrain otongata mise en valeur moko ceux qui osate koboko mepa batu pasi banano bako kimela ta wana balala kanano wana en attendant babunda na bazwa moyen otonga mabe kozalate likolo encourager poani te osala bilanga na cadre pe kaka ki encourager wana osala ta mwa bilanga e futaka omoni musalo nzamba permetaka dans les débrouillardismes to koka kosala c'est juste pour nous permettre que to sale konzo ce qui est comme moi mingi to s'organiser na mosala moko ya mwa malonga ya lobby ngana sepela toujours na les anglophones biso ba francophone
totangaka pour être embauché quelque part. Manglophone a formé kamutu atangisa kamutu po mutu ana créer emploi. Et ça possible que na ki courage na yo ndambo yo kangisi wana. Au Fongola, moi mini entreprise na yo, hein? Moi société na yo entreprise moko ya mukie, hein? Nandenge nini. Nakangi simbo nange komi ata $500, ata 200, ata 100. Nakoki ko banda kosomba ba kokoti ezaka na saison te. Nazo sala bani ampoule nanga. Naponi na luki bana nazo pesa bazo kende koteka bénéfice on a to yokani en termes ya pourcentage et ko permettre nanga que na économiser ka muke pour na tala lobby ya bana tala mo muke réponse yo na koka ko pesa na parti wana donc toti kala wana te voyons loin toki ma sorte nyo so ba problème yo za gagne petit tala lo ko mela biso na mobali non gagné mbongo mukie mais babula bisengwe belé nabula ra piscine nabula na ke va na restaurant moko cher nabula ra pena za ba chéri mo bazinga boye moi babasi a pembe basa la décor na yebité pourquoi ba balanda mingi ba métis siko na première occasion na koyi na libaku ya kozwa $200 ndomoni mutu na $200 wana lobi lelo il faut na kota restaurant na restaurant kingan biso na ke na chance ya mona ba métier là. Or bah ça métis ba coûter cher hein. Oui métis ça coûte cher parce que pour il faut soigner yango. Et senga moi ba produit moko boyeza ba produit na bisoté ya pamba boye. Et senga muso produit moko importé. Bon pour awa to krakaka. Pour awa ba krakaka ba métis. Au moins on a que la plupart ba métis basuka ka mingi na bakonzi mibala mbongo bareva bango awa ndezala bongo nzonga moi c'est mwindu pe a moi si kitoko et a passion mona moi si moko boya mwindu na entrecuisse na ye za na batache ya mwindu makasi baza mais baza troté parce que mwindu wana déjà zo bomba moi biloko ebele amo ni couleur mwindu baluka ngo na mbongo te babota marana ngo baswanya kaka mais couleur pembe mutako somba na mbongo koko mape moto na $200 à quel concert et puis na concert ango loko la ba filmer aleki azo bamba mbongo pona ndaku ba mona ye mutu azanza mayele te mutu amayele so kamati $200 wana akokanisa na investir na nini soki mbongo nange ekoli ekomi ebele na restaurant wana na kote un jour na kolia ata $1000 na kolia ndenge na lingi loko kotungisa ngai ezali te komi kimela ba problème ngi koloba kobika kosalelaka la politique de tes moyens ne vis pas au-delà ya oyo elekeli yo olingi ola ta griffe lelo zela nanu kanga motema luka travailler lata oyo ekobomba nzoto na yo mama na poto okendaka mibembo elambe kuta cher hein? Et na poto omona ndenge par exemple naza na ensemble boye ole bate kango complet pantalon ozala na prix na ye likolo pe aozala na prix na ye siko bilulela ekotinda yo na nzela ya mabe olata lokola motu wana te nga na ova na sanzete namoni costume yo leka na osomba makasi ka ne bakopona tissu ya bien ezala te tissu o peso na zo tambola zo langa siu bato so ba yeba ke na leki wana osomona na saleli politique ba moyen nga na zo vivre par rapport na nga moko ko luka ko vivre par rapport a batu mususu nde tinda na kindumba kindumba za problème et ben de la yo les infections sexuellement transmissibles et ko tinda batu ba yiba étoile na yo et ko komisa yo bisenga senga tala via bisenga senga non mi tuna na ba réseaux sociaux lelo bande kona biso ya basi bazana combien de dates de naissance maman tala ba réseaux sociaux mona mutu moko ba rappela ka yo anniversaire ne 3 4 5 fois ba 3 ba 2 par mois ou par an musoa que même na 5 fois sikoyo chose curieuse
okomona mutu yango azo fêter anniversaire wana akomela bino j'attends vos souhaits et vos cadeaux nga loba na mwana mwasi moko atindeli nga message abi papa pasteur jour boy anniversaire na ngai naozela ba souhait na ba cadeau na yo na bisi ah merci beaucoup souhait za na problème te mais en matière ya cadeau maman na ngai bisa ngai boy na pesela mingi cadeau ka na fête yo sikoyo bengi sanga na fête aux organisés non mais ma cadeau tout soyons logique non cadeau peut ça na fête au moni moto azo senga mingi hein au moni moto azo senga yo cadeau wana ako abakisa so yebise bon na mbongo te na organiser fête te mais mémoire mokuse butu na yango mona publié na baninga na ye na bato ba na motu ya makasi po na ye ba ofete sikwa na moi 3-4 mibali wa senga ka ba cadeau so mibali nyonso tokoye ko la kopesa ka cadeau na fête makambo ko changer OK siko mwana mwasi azo senga ka ba cadeau e pa mibali bongo bakoti ka yo jour wana me balingeli yo boule. Si. Comment on dit non peut ça yo cadeau mais non peut ça jour est-ce que qu'on rejoindre dans restaurant tant on y a na resto wana abandi ko panzolo ba plat oyo yo lia na noté abando betelo masolo ba chiffre ndo mon penzo bimi système apondu ya buka lelo lamba lelo lia lelo nyo susuki kaka lelo valeur ya batwezo kita c'est ça témoignage Jésus kita mobali ya malonga aoyate bisenga senga ekosala ki mibala malonga ba okima yo mibali o ba olanda yo zaka o ba oya po ba ye banzoto na yo ozomona problème osusu ezowutela na relation na biso na ba parents na biso manque ya respect pour na baboti oyo ba yesu yo na mokili surtout ça maman ya memi 9 mois na libumo papa oyo aboti yo quelque soit son handicap aotika la parent na yo est-ce que oyebi que za na ba garçon surtout o ba wanga na ba parents na bango po ya mimoni aza kitoko jour ozo rendez-vous na chéri na ye ake yambela e pande kona bango moko azaka na ba moyen akosi kenga avanda awa Bible zoloba honorer ba parents na yo po umela na mokili mais wana honorer ba parents na yo te bano na bomoi pourquoi ko présenter bango parents mususu ozo simba parents na nzoto ozo finga ota la parents na yo ozo beta ozwaka yo zolia bien ola ta bien momi tu nakate papa na mama na yo balenini bala mususu bazokenda encore plus loin na maigre moyen ya ba parents balambi matembele balambi pondu esunga bino na ndako mais yo préféré lia na chambre maka page tunanga poanine po asombaki corne beef to sardine na ye asombaki dendon to poso aolela na chambre soki ale na salon ba parents ba osenga ye ezape komi lukela ba problème il est écrit celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Soko yebi ko prendre soin, il y a canal na yo lipamboli. Oko continuer ko pambola. Na habité ceux qui na koki ko évoluer. Donc canal na yo ya lipambolo na soko yebi ko soigner yango et pambola yo. Na ye na bandeko balingi ko sa kindumba babo banga nzambe. Bien aimé, en attendant yezo kutana na yo bongo la motema. Okobate la vie na yo zamulaye. Yo kutani na partenaire occasionnel. Ozo kende na ye sans protection. Sans te protéger. Na bate loko sala basi mingi to mibali mingi, na bandelo mona zo exiger yo que tenga ndenge na zaboye na beta rabale na terrain makolongulu te malamu to lata botine bolati mbama ko mbami bale mbami sa tu confiance ye. Ayebeta dame na yote ndomoni ba ebele bazozwa maladi obimina oyo semence na ya mabe oyo aza kotikela yo etondi na ba infection ekoki kobebisela yo mabota lobi parce que les infections mal soignées ememaka moto na stérilité ekoki kokende koboma ba spermatozoïde ya mobali atikali na sperma ejaculaka na ye mais incapable ya kopesa zemi po mataka nyonso na kati esi ekufi po na nini bibima bizwazwa bilalalala
mibali mingi pe suko balinga komona baminga ngate tango azo constater que ça ne va pas moi ba chatouillement moko ou bien moi bouton moko tout autour ya contour wana mutu ya peni moni soki mutu azo kwanzango tuna bana mibali mingi sara moi lengi moi gumobo yazo lande lengi wana ezo memeti na masturbation au lieu comprendre que nous autres on a lancé signal que na attrapé ba IST to ba infection songolo na kende ko mona minganga ya vandi bongo tindenge komika ukela to et disparaître ozako boma avenir na yo ozako détruire lobby na yo ko ki mape problème ezaka pe problème na yo ka batu mingi balobaka ngala linga ba problème te na mi vandelaka tuna bango atana ba église omi vandela pourquoi et papa ngala ki malanga ba problème na mi vandela pour na éviter ba problème. J'ai découvert que Koki m'a problème et Zarapé problème. Or, la vie est faite des problèmes. Tant Koki m'a problème, Castro, mon orgueil, Oki m'a battu. Ya qui m'a battu, ya quand la battu, za la matanga, za la feti. Mingi comportement battu, ba qui m'a baninga pour le problème. Matanga ya kate, feti ya kate, mbota pe sarabaninga te, atozo pe se mbota répondre, yo a mon honnête, yonde tout fi, à l'écani. Tu te crées ba ennemi, non? Tu te crées des ennemis. Na comportement na yo nangi na lo bate kende fete nyonso nangi na lo bapete que kende matanga nyonso mais esika neti matanga eza esika mawa okoki ma fete pona kolia ke bakoti lelo kwa mabe mais na matanga te matango ye olaki si ata elongi surtout ba voisin na avenue ba voisin na quartier tango yo sala neti ya minene oko bando bele la mukomo miyibi bakote liyo muta oyate to mona ka fudel tango akotaka bana quartier ba banda ki ndo laksa banda ku mususu ya zala ka biente azala lolendo ye mutu mabe pa betio masasi ma place mususu bakoti ba ye po basala mabe bato quartier balobi te pa na ebo simba te yete pourquoi ayebi ko solola na batu et qui me li problème ezalaka eza na lolenge moko yo ki ma problème nako se limiter na yo na mbote na masolo na nga na betelaka yo te makam na yo na kotaka te na oya ngai pe na kotisaka yo te ezo memanga na mema lolenge mso koluka ba problème biso moko la gestion des relations interpersonnelles tozana ba relation ya vie tozana ba relation ya circonstance tozwaneti une relation professionnelle toyebani kaka pona musala eloko ezo sangisa biso eza musala beaucoup ont connu de problèmes comment aotala mama kapasha zaka mwasi moko kimia mayele bele asimba mwa bambongo na ye abosani ke ba déjà na relation moko bien alingi abakisa relation moko bolikola oyo wana aya kolinga ye lokola copine lokola fiancé to mwasi ya obala or moto moso akozala un bon collègue to une bonne collègue mais un mauvais mari pona yo tu vois une mauvaise femme pona yo tangu yo kamati relation songolo lingi ko détourner ngo na relation mususu sans kotala ba préalable nyonso soki ezali réunis ezape komi kelela ba problème. D'ailleurs, ça fait partie à ba problème au biso ba pasteur tokutana nango mingi. Basali ya Nzambe. Omoni ser moko aza bien na évangélisation, na suivi, na prophétie, yolobi a ozala une bonne femme pour moi na ministère. Mobosani volé moko, volé collaboratrice kitoko. Mais loko la mwasi ya mutu, ana jalousie mal placée. Asala kaba crise ya jalousie. Tangu yo kamati yo baliye abomelo ministère ndomoni ba mama pasteur mususu lelo a exigaka que pasteur po yamba mwana mwasi il faut yazala na yo kalisolo na bino et ko sala maté soka mono yambi mwana mwasi na 2 ou 3 fois il faut benge pe na ndenge na ye yango problème ni nozara nango esi la raté olandela ka mobile nanga ernioso ba frère ne bazalaka na bako sambelela yote nga ma pasteur na pe na mafuta na ko sambelela yote yoka mobile nanga pourquoi pasteur a sali mauvais casting omoni a sali mauvais casting
ndenge moko pe musu atali collègue nangana musala loba français kitoko azaka mayele aza brillant tikana bala nanaye yo landi français kitoko mais aspect ya bondumba ya boniama o babenga bondumba ya boniama il y a bondumba na bondumba ya boniama ya bondumba elakisi mutu abimaka na ye mais ya boniama elakisi sans contrôle bana mikie attiré mukolo attiré membre à famille attiré ami na yo mwasi na ye attiré lelo komi na ndako ya libala komi moto ya kolela lela moto ya kolela lela aza na temps mingi te po na yo parce que boza ebele il faut satisfaire moninga moko yeba ndenga ko gérer to ko canaliser ba relation mosusu tikango po na église mosusu ezala professionnel mosusu ya bon voisinage mosusu pe ya bolingo tala bato mosunde ba se créer ba problème na cadre ba gestion relation interpersonnelle bozarana frère moko modérateur a bien na église to prédicateur ya bien sérieux témoignage à basi oyoke nangote oyoka ye nangote yo lobi na kamata frère honnête na fungola maison nanga natia ye gérant est-ce qu'il s'y connaît d'abord premier problème yangwana est-ce qu'en matière de gestion ayebi est-ce que assis à sala yango yo yebi sérieux na cher pour la modération est-ce que yebi capacité na ya résistance devant mbongo mokolo bando simba mbongo ebele mbongo bendaka basi mbongo bendaka ba tentation ndoko yeba la face cachée ya frère abandi na ko kababa sardine pona ba boutique loko ko ya mingi avant za ba boîte de conserve ya monde ko ya avant o aga petite moi quartier ya nani owe maman biso alambi pondu bilo balambi na sepe na ngote pianga corne bif on a déjà avec les yeux doux yo pe ko kangela mutema mutu mawate ozu bilo kwa bato bandi ko pesa lobi nango ayeko defa les de beauté yé peu insolvable pourquoi au sali casting ya mabe ok ko pona moto o aza formé te aza discipliné te ba mekanon moto na makambo ya mikie meka moto na makambo ya mikie ta la réaction na ye mama moko azwe bisanga lobi mobile na ye mbongo nyonso azwaka c'est un couple que je connais hein tout ce que l'homme gagne aya kopé c'est pas moi c'est la femme qui gère même si le mari est dans le besoin aya konsenga et pas moi si sikoyo na couple ango mobile a zappé na difficulté à calcul très intelligent alors mais calcul el moko est compliqué moi mukie on comprendre que moi c'est ko bandoyi ba épée mais mobile na ya salaire confiance pourquoi tant bazara ba fiancé ba chéri kutu mokomo mobile a simbisaka $20 nzoka mobile a piéja kaye mobile a tikango esala basanza mokomsumba lo beteli solo bina na problème moko no ebate no résoudre ngonde nini na lukaka ata $10 ya pamba moi c'est bisi o on avait $20 mo simbi ya solo oui o simbi sanga $20 ya solo wana ils en anda ku yaka to kende alobi mutu yeyo mais mutu siko mabe bobandi kaka mutu ana zolingo bwana ba chéri bokoti restaurant abiso alobi yonde sala ba dépense apio $20 ya bosali dépense à $15 ata tuni yote atangaki na addition etikali $5 ça la preuve ya grandeur ya motema loba na que $5 etikali yango ya loba na yo ete tikala na yango mais soki yo zwa robombaka parce qu'alingi yo bobalana mais mobalo abando bombela yo mbongo makamususu abando la kisote bambongo musupo ayebiki yo côté wana osala ba jeter tu t'es créé un problème n'est-ce pas tout ce qui nous arrive comme problème avant de voir Dieu ou le diable na kati na yango tomi mona na biso moko amen. Merci pasteur Placide. En tout cas, tu dis ya motu ya pinza, ya motu ya makasi nzambe apambola yo, to comme na biso na suka émission na biso ya lelo parce que tous na ba séance ebele nzambe apambola yo pena ebele
abakisa pe susu temps koyaka na capage télévision eza esengo mpona biso mpe na baoyo ezwa ya motu ya okoloba nini et puis tokosisa pe kaka na libondeli mpo to clôturer ngai na suki na bino awa natiki maloba epai ya moto na nzambe akoclôturer na biso na prière naza na mwa préoccupation mokie nazomona likambo ya bio herbe cacao naomona yango ya mwa temps molai nayebi te soki eza vraiment nini eza vraiment efficace merci vraiment papa eza vraiment efficace ils ont rajeunir des choses à ce qui est pembe boy en tout cas la cause sortait et robot ça t'a mwindo donc moi liki ya bolenge ya bolenge surtout ya bolenge pour ça bolenge makasi ils ont à peine 15 ans OK ah penza ça va estomac ils ont traité ba malade de sucre donc le quoi biso bato za so le loso to madesu au monde mo zo déranger yo surtout ce rôle là qui mingi biloko acide na butu un mo peu compliqué yo vraiment bio herbe cacao ils vraiment finalité à nyos. OK na cause ngo wapi parce que ça m'a beaucoup intéressé yo na bandi à côté que là awa on voit partout na ba adresse nyos na Congo ba livrer na Brazza ba livrer partout sur la pesca numéro là ba yo pesca adresse. Merci beaucoup ngana kenan komeka bino pe bossa netinga merci beaucoup donc ton foot à soto silisi à tobibi na plateau nzamba pa molo makasi déjà je garde ça loko les anga pona bossa na ngote oui na garde ngo merci beaucoup merci non c'est pas la mingi to ça la paix mission kuna totimbala na mesa et ça bien makasi donc merci na bandeko balandi biso nzamba lola a pambola bino ya mingi koleka eloko aliposo na loba bosala neti engagé mais ba expliquer nga ba vertu na yango na banzi et salisanga makasi bio herbe cacao émission na biso lelo tolobelaki mambi mingi makotungisaka libala mwa mikakatano ndenge na ndenge pardon mambi makotungisaka biso bato o tobengi ba problème tomondi na émission lelo ete basusa problème eza misato nzambe satana pe mutu ye moko kasi a majeure partie ezalaka imprudence ya moto ye moko nde amilukelaka ba problème ce qui est comme le bongo komitungisa te ce qui ba problème outi na ezaleli na yo amender ça l'effort ya ko changer ce qui outi pa na nzambe tolobaki eza épreuve kanga motema umela na mabolongo liposo na nzambe luka losambo bandeko kati na yesu to basali ya nzambe ekosalisa yo ce qui peut ba problème outi pa ya satana résistez lui avec une foi ferme il fuira il partira loin de vous. Pasteur Placide, un pasteur responsable de l'église Les Colombiers, toi na lemba terminus. Tu pries à chaque mardi et jeudi de 17h à 19h, dimanche de 8h à 12h, église Nabisuzana, avenue Maïko numéro 14. Avenue Maïko numéro 14. Na lemba terminus, sokomika na wenza terminus, wano tuni adresse na pesi, bakola kisayo, soit okomelinga na messenger to tindelinga invitation na Facebook na kombo ya Ben Rosa kandenge za mukuse bongo Ben Rosa BENROSA en un mot Ben Rosa to na numéro ya téléphone nango za pe numéro à WhatsApp plus 243 81 603 11 16 bande kwa poto à partir ya le 25 dans un espace Schengen pour nabino baibolingi kokuta na ngai bobenga na numéro wana to bokomelanga noib sabino esikani to kutana pour na losambo mama kapage kalapete aozala bakote kuna sa bien makasi balingi ya chaîne na biso Kapage TV nzambe a pambola bino botikala scotché bosambela pona chaîne memela biso makamba malamu ekende de l'avant équipe technique nyonso esali na biso musamu kona lelo bo pambola masoki yeso azongite nde tokutani na émission ya sika na sujet ya sika bay kimia o mabota mabino bo pambwama na kombo na Yesu. Kapage TV. Kapage TV.